Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour. Bonjour Balandignon Soya BBC. Bonsoir. Ba fan, ba abonné Nyon Soya BBC Mpoï TV. Ba bonjour, ba bonsoir. Et dépendre quand na air. Boko yamba vidéo na biso. Lilo toza vendredi le 22 mars. Alors, bon début, ya week-end na Balandignon Soya BBC Mpoï TV. Bandeko tikete nzambe nanga amona bino nzambe nanga apambolela ngai bino toujours famille bota bujali bokota nanu awa wabo matisa ba focus toujours famille bota. Voilà bandeko ezanga wa bino BBC famille bota, on est ensemble, la Chine on est ensemble, le Péchalove toujours bandeko toye ko sala mo analyse. Avant na kota na analyse na biso bandeko, titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni. Na ngina sala mo analyse sur film oto uti kotala, oto uti ko silisa ngo hier na 11e épisode na titre ya Sous les drapeaux. Bravo l'artiste. Bravo à Poutine de l'écriture Belvi Kandi. Voilà. Toke nango bongo na pire esprit bandeko. Na évité. Je manque les mots, mais je vais essayer na ça la analyse parce que film oya Sous les drapeaux na tiré ba leçon et na tali Belvi non. Moi c'est naza mutu mususu. Je crois tant que comme qui na 3e ou encore 4e épisode na 5e émission na ngamobo na loba ki kaka en passant na lobi façon na zomo na papa Serge azo préparer d'Acosta, il fallait préparer Ada le quoi Ada za mwana liboso ya mobali mais Ada vu que Ada beta penza mupanzi classe te niveau abike zate et tout d'Acosta o bazalaki bana ya mama Milo maturité zalaki bana batanga et pas mama top mwana ne liboso Ada abuka na ebiki akotaki nene kiri ya bandi et tout. Alors lorsque papa Serge a komaki déjà na vision de loin ya ko former bana atali Ada niveau ya classe zate alors a se confier ki na d'Acosta. Et ça là qui ba désordre biso nyo soto monaki pona nga kutu na loba ki ngona bi façon na monde là c'est comme si papa Serge akokufa na film oyo po façon ezo kendele bandeko Belvia meminga likolo na niveau moko na bambani penza non elle est à féliciter na loba ngo bandeko na loba kango na ko banda toujours ko répéter to bete la artiste maboko elle est vivante à mon appel to bete le maboko ezate lelo Janifa sa chelzolo likolo bravo l'artiste non tondi ma artiste lorsqu'il a envie et ko pushier et ko tindika ele susu améliorer na musala na ye. Tala Jani ndenge akufi. Tala ndenge batu bayebi valeur a Jani. Tala ba film akala ndenge bimi. Est-ce que Jani na ye moko ayebaki ke no azalaki na niveau je ne pense pas parce que totika la kolakisa ye bolingote totika kolakisa valeur na ye te de son vivant totika ko considérer ye penza te lorsqu'il était vivant. Mais tala lelo OK na ba page sur TikTok, Facebook partout ba film akala ya Jani bimi. Na sala ki kutu analyse moko na lobi est-ce que Jani ayeba ki penza qui il était
peut-être ayeba kite kolandana peut-être na ba fan kolandana na batu. Bravo l'artiste, c'est lorsque l'artiste a tchezolo likolo non wana lekate. Bravo l'artiste amona ka ndenge Bellevue azana to betele maboko ke non to pushier. Lorsque tozo betele maboko aza vivante azomona non bato bazo sepela na ba film nanga alors eko booster eko tindike lisusu azo inspiration ebele ati la biso ba biloko bien c'est ça. Mais oh ya koboya peut-être Bellevue bande ko ngana zo sala polémique te na sala polémique te na yaki na lobaki ke ndenge nazomona nanga papa Sergio ya kokufa ba Dacosta banani ba ada ba ko souffrir ce qui peut-être Dacosta et tout bon heureusement ba Dacosta basaki bana moko na maturité basaki bana moko oyo Milo abokola ki très bien basaki même moral na maman na bango même moral na niveau moko pas comme possible donc différence moko ezaki makasi entre top na bana na ye Milo pe na bana na ye bana moko très compréhensif bana moko bazan éducation ya bien bana Milo mais Bellevue a memi biso na niveau moko non laisse tomber. Et ça, na tableau ebele na olobeye là. Famille libo tabo aimé beau partager. Et ça biso bien. Na ba commentaire beau matiselanga ba j'aime beau matiselanga ba focus. To ebi ke no toza na matanga. Ya Jani Fay matanga ngwe ba jo kene na ba désordre ebele buzo ebele. To focus na ba film na biso pe wow. Parce que Congolais azaka mututé. Voilà ba deko tozo lela en même temps lisu tozo tchakuna. Tozo toya ko kota ba film na biso. Tokena na tableau ya Bellevue. Bellevue a lakisi penza ki soldat na ye. A lakisi formation azwa pona kozala militaire. To bandana na bato musala o eza Maman Marie Bololé na Efoku. Nzambe na ngai. Diyo mususu nde ebandaki kolalisanga na se. Diyo moko ya mal à la tête. Mal à la tête. Efoku pe aza fin. Donc diyo ya batumi baliana batumi sala. Bravo à eux. Bazalaki vraiment. Donc tobetela bango maboko. Tobetela vraiment bango maboko. Donc acteur nyonso ba jouer na film sous les drapeaux. Bravo à vous. Vous incarnez ba rôle na bino très bien. Bato misala maman Marie nana nina il faut couper ça ba kenango très bien. Et loko nde na kufa ke pa maman Marie eza ninga sala ka munoko, ninga tika ka munoko na ye, hein? Donc na ebité. Donc to betela ka bango maboko. Maman Marie wana ninga tchaka munoko na ye. Tala siko e foku kuna misu to moi misu mike wana. Donc ba sonder ya donc ya deux fois té. Et place moko na sepela ki bazotonga tango ba kotisi ada na kati ya chambre. Ba komi kotonga Naomi abimi kaka kuna na chambre afongoli boye. Inspiration ya ifoko elekela kinga mbala moko abimisi moniere na ye abanjo pangusa fenêtre. Ngana tali na lobi non. Aza fait il faut quoi na ebite bandeko zo ibomona ki place wana. Place wana nazongisa ki ata 10 fois nazo bukala na koseka na lobi. Quel genre d'inspiration, quelle présence d'esprit. Il y a que non mutu abimi bo bango babana kotonga mpango sa bimisa ki muniere na ye na mutu abanjo pangusa fenêtre. Quelle présence d'esprit. Il y a quelque nous pour abimisi moniere bandeko bravo na bandeko na biso wana non ba memi biso likolo. Ba memi vraiment biso likolo. Toke siko na tableau ya bandeko bo aimé tableau ya Bellevue. Lorsqu'azola tasiko yo teni pour kende ko sunga ou encore ko sauver Ada. Esprit oyo akotisa ki tant que militaire, tant que mutu abundela kamboka, mama na ye kuna ani azobenga mama tikana. Donc moko azoluka soki abana ko luka nini avant kende akena ne pas mama ani atindi kina bon atindi ka kite mama ani azaki savandi na kiti na ebite soki abana ko luka nini
akela on a sima kiti place maman aniazo avandaki ngabi oh eza ba inspiration eza ba présence d'esprit ni donc eza film était comme on dirait eza réalité donc ngana mona on dirait réalité film ya sous les bao ya sous les drapeaux réalité arrêté ba geste nyonso ya belle vie na olandelaka ngo ya bandeko ngana landelaka penza donc à côté si esprit Marina pesa ina nga kanda tango bande ina ko boya ko sunga belle vie tango belle vie abenge ke no asunga e ba kende ko sala boye mais à la fin des comptes et bravo à belle vie et loko susu na sepela ki nango ezalaki lorsque bomoni kolo filme non belle vie azasuka boyebi ke non l'effet kaka ba beta ki belle vie masasi l'effet kaka ba beta ki belle vie masasi na likolo non bandeko na telema ki na beta ki maboko na bien non de filme ya ngoyo donc beti si biso susu mutema nzambe ba beti belle vie akokufa tonde ni non tableau aneza ki fin bandeko to applaudir pour na ba artiste tango ba beti kaka belle vie masasi elengi susu ya filme yango wana belle vie azaki mutu moko te abima c'est sauf na nini wana na tableau wana le fait ba beta ki kaka belle vie susu lisasi na makolo azui choc nde ba nani ba risque ya musala o bango ba pona donc ko beta belle vie masasi na likolo eza apesa ki susu donc amemaki biso ka na niveau moko boye yango te na ebite soki bino bozo koma place nga na za na ebite soki bino bo koma apesa ki susu elengi na filme donc to koma ke elobi ata d'Acosta film a Rambo et comment il filme Rambo franchement film a Rambo pa babeti tourner a film masasi tourner a film a kufi to ndenge nini nzambe tourner a film aza toujours vivante mais azui lisasi déjà ba risque à métier donc belle vie ah non on a fin donc on a regretté lorsque na vanda na table na télévision na zola na ba filmer à belle vie alors sous les drapeaux elle a encore tapé très fort et ce que j'aime c'est ça que non film à belle vie so tali ba acteur ba actrice nyonso bazo jouer na kati ya film donc bien posé bien coaché donc na ebité nazo zelaka natala making of parce que making of nga na la ande na se na oseka na ozesko making of je crois making of ba otiela biso ngo lelo total making of ndenge leka kitango ba beta ki belle vie masasi donc total ne ba ne ko sala ne ba oseka nga pela sepela na making of alors belle vie a sauvé lorsque belle vie a kenaki ko sauver Ada chef na yepe aye est-ce que chef ya belle vie ayaki pona ko sauver Ada ngana bino to yebite pour lorsque belle vie akoti na kati nani chef akuti belle vie na kati et belle vie azalaki trop soumise na chef na ye malgré chef abane ko linga ye ya bane na ko boya mais azaki toujours na respect que o aza mukozi malgré boy abimisi belle vie kende libanda et ça risque pourquoi tu as risqué belle vie abimi ayoki masasi leli kaka à comprendre que non o alinga boma mutu azana kati parce que belle vie azaki na présence d'esprit ko loba que non ya linga ngai je sais que non akolinga mutu wana te donc il est aussi capable ya koboma Ada belle vie azongi suna kati ya chambre olingo sani bino mo boyoka ki déjà chef foyer bisaki déjà Ada yo bakangi yo boyo ko kufa te autant l'intérêt aye na belle vie alinga belle vie andima parce que moi déjà Ada baby c'est là qui est makambo bandeko na o expliquer muke eza briefing mais na ko ya ko conclure et jusqu'à tel point que non ba sauvaki Ada to monaki biso nyonso ndenge ba garde nani ya ba Naomi ya ba 3 ninja ndenge ba bonne wana basalaki nini batielaki bango soki drogue soki nini balala ndenge balalaki wana po banani bakima junior abanjolela
Junior akomi olela lobi nzambe bakotaki na munoko ya ngando botunaki te bozwa mpe kobundaka wana bomoni makambo. Alors tableau wana esilaki vraiment nasepelaki na belle vie technique oyo asalaki yana abeti nanu nani Naomi pupu nasepelaki na technique wana donc démonstration ya nani ya militaire oyo azwa formation kandi mutu mususu bandeko pardon tondime ndenge aza nanu envie tondime mpenza ndenge aza envie non place wana bandeko nazongisaki ata 10 fois nayebi te soki bino mpe bozongisaka lokola nga nazongisaki ntango belvi nani Naomi na mosusu wana kombo na eke ngai oyo aza mwa matama minene boye azalaka juge nani na filme ya mwana oyo belvi asalaki tekniki moko wana tata naozela kaka natala nani making of ya place wana naozela natala kaka making of ya place wana ya technique belvi abetaki wana non akotisi su biso donc apesaki ngai susu elenge ya filme donc tokomi na filme oyo balobaka filme ya action bandeko tondima moninga ko tondima moninga esa bien tondima moninga esa bien technique wana kaka belvi abetaki wana tata mbala moko Naomi pou abeti na boye pou kolo filme ba ko beta ye masasi ba beti lisasi c'était vraiment bien et nandenge ba bengaki Da Costa ake kozwa Ada Mama Top na bana na ye ba moni kaka Da Costa akoti na nani na Ada nakoloba na tableau wana ya Mama Top na bana na ye bandeko eza vraiment conseil moko gratuit dans la vie to essayaka kozana ba réserve ebele parce que toyebi oyo akosunga olobi te toyebi oyo akosunga oyo olobi te Mama Top tokoki mpe kokondane ye te eza likambo ezalaka mais lokola belvi amemi yango na kati ya filme c'est un message atindiki ou encore à lancer donc oloba eza message moko a lancer na ba genre ya ba mama ya comportement oyo Mama Top azalaki nango Mama Top azalaki na souci ya bana batanga classe te bazala batu lobi tala Naomi mwana ope Naomi nzambe na ngai na vie réelle na ye azalaka bongo makambo ebebaka siko soki penza batie tableau moko na décor wana penza bandeko bokolala nde na se na koseka likolo nango mpe boleli Naomi oyo na oyeba te inspiration ya mwana et puis elle est à l'aise lorsqu'elle joue donc akotaka na personnage na ye mwana wana mais non bravo à vous et je trouve na komona que Belvi lorsque jouaka acteur actrice nyonso pesaka Belvi attention pesaka Belvi matoi et kotaka mbala moko na vision ya Belvi po pesa biso biloko bazopesa et namoni yango que basalaka yango avec amour po niveau ya bafilme oyo Belvi azopesa biso acteur bazo incarner bafilme donc mutu na mutu azoyeba ke non film oyo anga naza na kati ya filme oyo ya Belvi je dois bien incarner mpo na kombo na nga pe Naomi pe elle est à féliciter malgré barole bapesaka ye air moko ya impolitesse air moko amemi batu likolo air moko complication air moko se pe ndenge nini non Naomi pe elle est à féliciter donc diyo moko ye na mama na ye donc félicitations à Naomi vraiment Naomi soko olanda émission oyo patakanga chaque jour na ba film nyonso ojouaka et pas Belvi Naomi patakanga tu es la meilleure tu es aussi la meilleure alors boza bana moko boza kana makolo ya Belvi et ça peut bino bien et je vous trouve trop éducatif
Non, mon abino vraiment boza bana moko bo yoka belle vie. Pour ceux qui bana ko yoka belle vie te, bo ko taper na vision ya idée ya belle vie. Yango bo pesa biso eloko bien. Alors félicitations à vous. Totally Mama Top, Naomi, Totally Da Costa, Totally na Fiosu nani comme on est qui m'a engayi. Je rappelle bien ce qu'on a ngambo Mama Top, c'était la fille Oyo azalaki au moins na bolingo, azalaki na bolingo bandeko na e, azalaki pe na moi maturité. Alors bota la sikoyo lorsque ba yeli bino na nani ada batikali bouche be Mama Top déjà bandeki koloba ndenge ba ki ko diaboliser et pas ya Leya ya boma libala ne pas turbo aboma libala ne pas turbo kuna azangi libala musala ne komika ya kokena ko sa kisongi na bandako abatu kokene ko bebisaka ba relation abatu ake pas top kuna bandeko botika koseka ya bomi libala ne kuna et pas turbo aye abanjo diaboliser top kotoyo oh yo yebite ke non ezab na milo abengi si milo botala ndenge abetaki mba moko milo mais à la fin des comptes aye koloba ke non malgré na bengaki milo na yebisi ye na moni ke lo innocente. Parfois dans la vie bandeko tozalaka na ba courage ou encore na ba maîtrise ya mutu moko boye ko yebiso mabe mbala moko tu t'enflammes eza déjà pe conseil oyo Léa a salaki et pas Mama Top à 100%. Et donc à côté qui déjà na ben il y a Léa pas linga détruire le super mariage ya Mama Top soki ada amona nakate na ebite soki linga suka ndenge nini na ndako na parce que Léa zaki mo bebisi mo panzi. Mais bah comme on a que non muto peut-être bino bobane ko kanisa peut-être que non maman na yenda bomi ada pour moi na ye azwa esika bien ba dondwa mais moi na ngonde sko ya yeli bino mwana na bino ya mobali botikali bushi be ba penser na bino bandeko to pengwa ka to saka lisumu pe voir même na ba penser na biso o eza lisumu soko zo o kanise loko eza bongo te eza lisumu eza lisumu kokanisela ka mutu mabe o eza yango te eza lisumu tala ne batikali bushi be tala Naomi ndenge akomi kopesa Da Costa mbote kopesa ye bai tala komi kitiso ya mikitisa kitane bazongi donc la nature mokili était aka biso bomoni mokili était aka biso. Mais biso totambola toujours na ignorance. Talaka ndenge Mama Top bazala qu'est-ce qu'il fallait bazonga ndenge bazonga ki wana. Na pesa ki nzambe nanga merci du fait que non ba ki ko comprendre. Mama Top n'avait même pas voulu ko pesa Yesu sous les chance. C'est ça mutu o ndenge a réfléchir saka. Soko moni mutu mabe pembeni na yo. Benga na ye bo ya ko pesa espace te. Mama Top na Naomi bazaki batu moko ya na ebite so ina olobande ni babima ki bakene ko ça n'est pas ba belle vie désordre jusqu'à tel point que non relation na pe sila ki conseil ni neza wana na tableau wana ya belle vie conseil ni neza wana bande kwa basio balati teni ba militaire o bazu formation l'état ils ont reconnaître bango ils ont fouta bango baza pe na ba droit ya ko vivre que non baza lokwa basi nyonso ya koloba que non a occupé ko bala lelo abali pe bien. Alors eza message moko belle vie a tindiki eza message moko belle vie donc à lancer na population bien na communauté bien na batu ya koloba que non moi sur lati teni à part musala na ki militaire elle peut aussi être mariée mère de la famille maman ya bana. Alors bon déconsidéraka baso balataka nini bateni te bon déconsidéra bango te c'est bazo travailler pona mboka
Bon, déconsidérable bango te. Je crois le message était passé. Le message était vraiment passé. Parce que maman top façon bakene ko finga Belleville bakene ko tomboka kuna na Naomi. Mais ezaka ka mutu wana o bango bakene ki ko finga. Abundela ka ekolo aye ko sunga aye ko aider mwana na bino. Atala ki isusu te que non malgré que relation c'est sili ma parent na ye ba yaki ko finga maman na ye na lekine ba yaka ko finga ngawa na niveau moko na yo kina soni aboya kite tant que serment na ye apprêta que non a bundela ekolo yango na kenaki ko sauver ada eza sous message et pas maman top muto akosungo lobi oyebite muto akosungo lobi oyebite ata bokobo ya relation yango bozala na manière ya koboya relation yango. Mais je sais c'est à la haine pas na biso wana soki famille balingi mwasi moko te boye violence wana ezala kaka bande ko bozala kana ba manière eza message au Belleville apesi wana eza message total aka ba film était totali ba film est au seki Belleville apesaka ba message et j'ai vite compris Belleville elle travaille plus na réalité au ezo le kanase a moy ba pasteur bazo teya to yoka te ba film yango wana to yoka mutu akosunga yo lobi oyebite soki peut-être Belleville azala na mutema ya munene te azala ko tala mutema moko peut-être ya mutu oyo a pardonnera te ou encore abungi na yeke no nga na travailler rapport na ekolo lokola famille ne ba finga ngai soki kokufa kende kokufa kuna. Mais Belleville elle avait voulu kolongola eloko wana du fait que famille na ye pe lobaki ke no lokola yo la takateni c'est-à-dire yo kaka do so ebi kuno so enlever. Alors Belleville azalaki kaka na nini wana na obligation ya ko aider ya ko kende ko sala o ya kende ko sala pona ko aider nani Dacosta. Je crois bozolanda. Alors minute nange banjo kende minute nange banjo kende na tika juste na 3 minutes yo makambo ejali. Alors bref bandeko to beteli vraiment Belleville maboko le message était passé à la fin de compte. Maman Ani na bana na ye bana ya mama Ani baeko esoki mama Ani lisusu mama Milo bana ne baeko kende pas mama top ayambi bango chérie bayambani Naomi bayambani je crois bomoni na tiango na photo à miniature. Donc c'était quelque chose balobaka parfois le malheur est bon pour peut-être na simawana bo découvrir pe makamususu. Alors il fallait maman top na ngamu na ye akutana na bakawana po bazonga batu yango na loba bandeko mabe nyonso likamu nyonso ekomelaka biso na ba vie ezala na sens moko ezala na leçon moko ezala wana oyo il faut au tirer. Alors ada aboyi mon frère vanda kokendete j'ai à te parler. Alors c'était vraiment na suka nango na ebité bandeko soki bino bolelaki moi j'avais pleuré na lelaki vraiment na leli ya kolela ya ma ya misu ya relation ya bana mama top na bana Milo ndenge bakomaki na tangisa kima ya miso. C'est ça l'amour. Oh balobaka l'amour du prochain, l'amour ya vrai amour yango wana. Oh mama top elle n'était pas capable ya kozala kosala oya sali wana depuis le na tanyonso oyo. Muninga no mwasi mbanda na za komikitisa ko monete ke no za faible. Comment était que za faible. Comment était que za faible. Et voilà Naomi a sali nini Naomi a zongi classe alobi ke no ba conjugaison des autres zwanga mutukuna. Vraiment Belleville elle est à féliciter. Alors bravo aux artistes. Bah on so ba jouer qui vraiment na sous les drapeaux, bravo à vous vraiment. Vous avez vraiment tapé fort. Vous tapez vraiment fort. Alors famille Libota, tous les sous making of poto seka bien. Technique na Belleville sala ki na tango beti tata. Des places dans la making of wana. Vraiment Belleville, vraiment bravo à toi. On est ensemble na CP Makasi avec film auto utikota là. Je crois que basi bisi sous nani affiche mususu ya film. Alors biso to liaka. Alors merci famille Libota, je vous aime, on est ensemble, beau partager, toza wana ensemble pour nous soutenir artiste na biso Belleville parce que azo sala musala oyo ezo mona na misu pe tozo ndima musala wana. Toboya yango te to ndima.
Bondima te na kuzu. Bondima yango bo se prononcer que non, la fille travaille, la dame a une inspiration. Film oyo, ezaki film action, théâtre totali, encore série totali, action na action. So ki to bito keneba et pas ba 3 ninja wana baneno comme le bamba parce que ministre langé comique aussi là. Les 3 ninja wana penza, bana basi na 3, bravo à vous. Bravo, bah, gros bisous esika boza. Alors vous avez tapé très fort. Bon incarna ki ba rôle nabino très bien. Très bien. Alors famille Libota toujours. Tout le monde est famille Libota. Ce que boy famille Libota. Ah, famille Libota ça goût au happy. Goût. Donc aux autres là, bazo enseigner bino. Voilà bandeko tokutanika prochainement. Bisous, bah bon week-end. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.